Lukulula Mok. Ba tata iba mama kiambote ketu awe tukolele betumpe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata mulu mosanto tolandi mate na biso na katnanda kwa nzambe ndenge bauti koteya biso bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde ekobatela biso moi mobimba soki mukanda na tata nzambe efungwamaka tongo nyonso mpona nini mpona kokebisa biso mukanda na tata nzambe na bachapitre oyo bakotangelaka biso yango nde ekoteyaka biso lelo tata motei atei biso na bachapitre oyo ezali koloba na ntina na milimo ya mabe milimo ya mabe toyebi musala milimo ya mabe musala nini ekosalaka na kati na biso bato ezali nde oyo eketungisaka biso eza boye te lelo oyo tozoko milengele mingi na milulu ya elonga ya papa Dialunga na Kiangani na le 16 août kolo nzoto na mulimo ikabolaka ya papa Dialunga na Kiangani kasi etumba oyo tozali komona na kati na lingomba batata bayebaki yango liloba ya suka oyo papa Dialunga na Kiangani alobaka na papa Simoki Mbangu Kiangani ete na tikili yo elanga kasi elanga ngo bangulu baza na kati kotikela bango ngonga te babebisa elanga toyebi likambo yango si papa Dialunga na kosaki te alobaki ya solo yango mkumba makasi bapesaki na papa Simoki Mbangu Kiangani ete ya kobengana milimo nyonso oya bangulu etondi na kati na lingomba na bango donc koloba ete papa kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda kotima na tata Molimo Santo ambate lingomba ezali tata Molimo Santo batei biso nde na mokolo na lelo nde yangwana papa Dialunga na Kiangani alobi na papa Simoki Mbangu Kiangani ete ngulu bakotikilaka ye elanga te soki ngulu batikili ye elanga akosala nini akobebisa kofata kasa atibuli la désordre na manioko kolia nyonso ezala kati na Bible likambo bapapa kabemba yo botikelaka nsima te na Bible chapitre nini wana Merci Nkolo na opesa biso maloba na ntongo na lelo liloba likambo oyo ezali koloba Nkolo ezali na Matthieu chapitre 7 verset 6 abi bateka eloko mutuya epai na bangulu te ata akobebisa kosuka wana te akobaloka sosoka ya kotungisa yo Nkolo elanga akodiske kota ya kosuwa yo do ya oba eloko mutuya batika wana bangulu te elanga batika na bangulu te po bakobebisa
donc yangonde liloba papa dalunga na chika kipa papa simuki ba onkiangani ingeta papa ilanga ngo ni non lingomba tata mulimo santo ingeta papa donc esika wana soki toza bangulu malamu tango baza koteya biso tokoka kobongona eza boye te ingeta papa chapitre tolandi yango tango tokokoma na bandako to développer yango tata mulimo santo papa simuki mbamkyanga na lubiete tozala makasi na mabondeli tomipesa mingi na misala kobatela lingomba potonga Yerusalemi kotonga baparoisi sika lingomba ekei pe tolona pe kobokola soki tolandi makambo nyonso wana nde tolongwe esika ya bangulu oyo mulimo mobe ekotaka na Kayen tozali bana ya botosi malamu totosa maye oyo papa aza koyebisa biso pe tokolanda baprogramme na biso ndenge toyoki lelo le 9 août en 1939 yango papa Diangenda asalaka accident kuna na boma likambo nini ezalaka ndenge tolandaki na papa Diangenda na message na ye ya le 29 juillet eke banda bomwana na ye azomona papa Simuki Mbangu tata na ye kasi pwete asimba ye na nzoto abandaki kokoka te papa kisolokele papa Dialunga na bakoki kosimba na bango nzoto papa Simuki Mbangu kasi ye akoki kosimba te kaka na date ya lelo na le 8 août wana papa Simuki Mbangu aye komona na papa Diangenda kontima na 1939 wana ayebisi ye lobi kobima te lokola ezo okende classe te lobi kobima te zela ngai tokokutana tokosolola mpe na kolakisa ndenge nini okobanda kosimba ngai papa Diangenda banda botama na ye na le 22 mars 1918 na simba papa Simuki Mbangu te ke na date wana papa Simuki Mbangu ayebisi ye ke ozela ngai me na moi nango wana kuna place abandaki kotanga na bapère jésuite papa Diangenda azalaki un bon joueur tireur de but match wana soki papa Diangenda azangi ekozala na impasse bayebisi ye en tout cas lobi totie motema epai na yo soki ozangi en tout cas okozala exclu de classe parce que obebisi masano papa Simuki Mbangu aye koyebisa ye ke abima te sika avant mikolo wana papa Diangenda papa Simuki Mbangu aye komonana na ye ayebisi ye ke tosaka batambolisi na yo ya école kozala négligent te na école mpe kozala négligent te na batambolisi na yo mwa mikolo aye koyebisa likambo wana ke abima te ke sikoyo batambolisi na ye balobi ke lobi kozanga te na match équation par curiosité moi lettre wana soki tozalaki prêt tolinga kobimisa yango oyo papa Simuki Mbangu alobelaka na papa Simuki Mbangu moi lettre wana siko ntango asala accident po akomelaka ye mpenza lettre papa Diangenda azwi lettre yango atindi yango na papa Kisolokela tala makambo tata akomeli ngai siko akomaki na équation makasi atosa oyo tata ayebisaki ye ke atosaka batambolisi na ye na école asala ndenge nini
abondeli tango abondeli akeka même kobeta match wana siko lokola esengelaki kaka fo bakutana kaka na mokolo wana tango match ebandi kaka boye azwi kaka bala bana kobeta kaka boye bakutani na moninga na ye batutani bala moko azwi lokolo ebukani donc bassin oyo penza ya genou penza elongwe siko bazwi ye bamemi ye na hôpital tango bakomi na hôpital donc na nzela entre hôpital na terrain ya foot ya nzela awakomaka na hôpital boye papa Simoki Mbangu osi abongisaki genou ebongela bazwi ya lezongano na ndako bakutanaka te bakika kutana donc maloba na ye nyonso wana ezali donc tala likambo tata nzambe ndenge ezali likambo tata molimo santo yango nde mokolo yango ezali nde lelo donc na ntango wana kolungi koloba ete ntango ozali na rendez-vous ya tata nzambe malgré bacirconstance mais nzambe akobongisela kaka yo na ntango wana ebongamiki mpo na yo po bokutana na ye donc bokokutana kaka nini c'est la foi eza boye te kondima yo mokolo nango nde lelo yango makambo nyonso toza kobimisa yango po mingi toyebi badata yango te po toyebi mpe makambo yango te yango nde tokolobaka yango tinsani na biso ekozala kaka basani nyonso koki otie po te permettre biso tokoka kosomba mazuta tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda Lukunda mfumu Lukurula Mok Lubaluka Kulubakala Dolo. Voilà, Nabanda Batata ba mama Tolandi. Solo batata pe ba maman bandeko batali ba yebanso bana papa Simoki Mbangu le croyant kimbangiste bo panzana bongo molongo mobimba bipai lingomba papa Simoki Mbangu ezali na boyo balingaka papa Simoki Mbangu ata kozali na yamba te ntango ozali kotala biso toyebi ete solo bozali na esengo loko toyebisaki bino ete ndako ya nzambe ebimaki bongo boso ya ndako ya tata mokonzi ya bule nde bipai tovandeli bandimi banso lokola bozali komona solo batata mpe bamama lokola bomomesano papa André Mbenza akiangani tata conseil direct mopesi malako ya tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu azwaki bongo maloba na maloba maye abi bongo na kolobela likambo etali bongo misala lokola ekoyeba bongo na kokabwama kasi ayebaki bongo na kobeta sete na mateya maye elubu ya
molimo utaki bongo na kolia na ndako ya nzambe nde bipai wapi bipai kolobele te solo tozala bongo papa Simon Kimbangu lelo tozali bongo na mois d'août mokolo moye papa dialunga na Kristo akabolaki nzoto pe molimo nzoka nde atikaki bongo ndaka sanze na mokolo mazomi na motoba bipai tokoyeba bongo na kosepela na milulumi na bokaboli nzoto pe molimo ya papa dialungana nzoka nde atikaka liloba epai ya papa Simon Kimbangu kiangani ete tata epai yo kotikala yeba kosenzela lingomba kotikela bongo elanga kotika bongo elanga epai ya bangulu te po bakopunza yango nde tata mopesi malako atuni motuna banani bangulu elanga yango ezali nini bato bazongisi ete elanga ezali bongo lingomba nzoka nde bangulu tokoki kobakisa bazali bongo bayoyo bazali kotungisa bato po ete alobaki yango bato ya mabe bazali kotungisaka bato ya milimo mabe nzoka nde milimo yango ya ngulu mpe bazali kino lelo loye solo batata mpe bamama apimbwaki mpe aye kobeta bongo sete na mayematali bongo bo misala okati ya eyamba ya biso solo batata mpe bamama wana nde masolo toyokaki epai ya tata mokonzi ya mbanza papa ndembe nzakengani tozongi mpe lisusu kuna mpo toyeba makambo kani mazali koleka kuna tolanda banso elongo parce que yo ozalaka na yo sûreté tantôt na gauche ozali mama na droite ozali tata mais soki totali très bien banani baniki nazomona ba vrai joueur avec respecté Tino lelo moto merci beaucoup Sika bon ekomonana to ekoyeba na mokolo lendi bazopika kaka baba parce que en tout cas kanda oyo batata baza nango kosakana te toyebi te mokolo lendi ekosukela biso ndenge nini ekosuka mabe surtout que tokokota pe na semaine ya le 16 août semaine ya lokutakanu bon faki tozwa disposition po ete tokotisa batechnicien voilà faki tokotisa bandeko na biso bauti kuna na mokili ya tata to na kuna mokili ya Gabon te Gabon bakokota sima wana tokotisa nano batechnicien voilà soki tosilisi na batechnicien nde tokosilisa na bandeko na biso bamusicien bekipe mibale voilà eyebaki te Voilà na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo.
mokolo malelo le 9 août 2025 ezali biso bana na bino ya département des transports pe ICTK koya liboso na bino na tina ya kokanisa mokolo ya le 9 août 1939 oyo ezalaka accident na bino. Papa mokumba wana bopesa yango epai na biso ete tokoka kosala ba recherche na kobimisa ba date historique ya ba accident oyo bosalaki na banzoto bolataki pe na banzoto oyo bozali yango na mokolo malelo. Papa Simon Kimbangu Kyangani na nzoto ya papa Diangenda Kuntima tango kokisaki 21 ans nde osalaki accident na mokolo malelo. Ntina wana biso bana na bino tokendaki kosala recherche pe tomoni Manso papa Fumambanza papa Songianzila esi olobi historique nyonso elekaki na mokolo malelo esi elobami. Kasi mokolo malelo awa esi ebimi esi eyebani ezali mokumba penza ya biso na kati ya département des transports te. Kasi lokola biso tosalaki kaka recherche etant ki ba technicien nde yango esalemi. Kasi mikolo mizali koya esengeli na bandeko na biso oyo babetaka ndembo bayeba ete mokumba oyo ezali ya bango. Pambate bangonde babeti ndembo bangonde babeti bale bangonde bakoki kozala na charge ya mokolo malelo pambate ezali tango bakobanda koya kosala renouvellement d'alliance etant que ba joueur na tata Nzambe tata Molimo Santu papa Diangenda Kuntima na mokolo malelo biso bana na bino papa toye na liboso na bino toye kolela na tina ete mokolo oyo bino bosalaki accident e kozalaka ba occasion ya biso kosenga epai na bino oyo ezali na biso posa. Papa pasi na biso e bomba meli bino te. Kolela na biso ezali polele liboso na miso na bino. Solution na biso e kouta ke pai na bino pambate na biso moko tokoki komizula solution te. Yango tokosenga ke pai na bino bopesa biso kimia, bopesa biso mapamboli, bopesa biso makasi ya kosala mosala oyo bopesa na biso bana na bino ya ba technicien et surtout charge ya recherche ezali motu ya mingi. Pambate kosenga ka mbongo ekosenga ka bozui tozala na yango pambate bisika na bisika toli kokota ezali kosenga tozala na possibilité ya kosuwa transport ya se déplacer pour na kosala ba recherche wana yango toli kosenga pa na bino papa boko kosunga biso pe bopesa biso sagesse pe intelligence spirituelle pour na continuité ya mosala oyo tosali kosala na tina ya ba date ya historique ya ba accident to komi déjà na 10e date ya ba accident na bino. Nde papa tozali kosenga bo accompagner biso po ete tokoka ko réussir na badate misat o ezangi ya mboka Kinshasa ya mboka Mbanza Tungwa pe ina mboka Mbanza Ngungu yango kaka nde toyeko yakisana bino na kombo na tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Papa Nzwao mokonzi ya transport opusa na pona ko présenter bouquet de fleurs. Voilà, wana mokonzi ya transport azali ko présenter fleur d'alliance et papa Fumambanza. Kimbangis moye. Tolembi. Bon. Bino boza makasi na ba recherche ya ba date o ya ba accident. Presse pe baza pe toza makasi ngape na za makasi. Tokolanda makambo na bango yango ndezo ko salisaka biso ndenge moko papa Diangenda alobelaka yango ete manso tango bango baza koloba biso tosala enregistrement po babangiki mimbangiki donc batu ya ntembe bakozala mingi na kati na Lingomba papa balobaki yango te esalamaki ndenge wana te yango pe biso pe toza makasi na recherche na bato ya presse bokolimisa biso ezalaki imprévu mais tomoni ke eza quand même nécessaire toyoka ye moko papa Diangenda ndenge nini apesaka explication na ntina na date ya lelo tolanda ye eza mwa mulai kasi eza très nécessaire pour je t'équipe azwane matière na ye na mokolo na lelo pata presse tokende noki towela ngonga pe faki Gabon kuna bazozela
na musunika na butio kasi kusimba ngaite. Ah papa na simba yote ndenge nini. Ah le na yako na kanga mane yoyo aterami kasi na simba je passe dans le vide. Yoyo aza usekangai. Mais papa ndenge nini ngana simba yote. Yote simba ngaite. Ah. Metang mususu. Mukolo mususu mama tini ngai. Nakana na yanda. Yanda oya sikate. Kasi yanda oya kala. Kana na mama leki. Kana kulubana ye sakona mutazaki malari kuna nambuka na biso na kengombe. Ale na kimi mbangu. Na kumi na nzila likani siyeli ngai. Ah. Me papa soko nga nakutana na ye na kusimba ye na kujwa yete. Dikamo nini? Ale. Natiki mwae loko dangai oyo nazalaka kupusa lokola bana buke basalaka ali nazalaka kupusa serso ale natiango pembeni na kai kubumbana na bana kolela nakati na esika wana na leli papa ye mepano waza kolela ka papa nazana mawa pana nini ngai na kugugu simba yote papa eske yo mutobuta ngate ni ya solo ngabe tunabutio uzali mwana na ngai penza kasi na musumi na mulimu uzali mwana ngai te ebo ngo nani itatala ngai ya mulimu ndi okugogo kuzala mwana na ngai kasi soko lingi dikambo boy makambo mitano apesi ngai natani albi papa menga nazali mwana moke albi en plus le dit commandement de Dieu makambo mitano nga na pexio soko sali yango te mwana na ngai ela kana kupesa yo yango yo soko sali makambo mitano oyo te sika ngai na kuzalaka na musuni na ngai iyo mutu adi boso kuchia lukulukuna iba malamu tangwa na kaina na boma te tangwa na oki bawi na bande kolela na lubi me ezana nga pasi ndenge nini wana mais vraiment nzambe azali nzambe mais papa tozali kaka biso mibale wana kati na boros est-ce que atambote no akuguswa te apesi nga loboko boye kasi na chia boye iza kuleka kaka bele loboko na ngai iza kupesa na kambote oya ye aboye de kambango mpasi orke izalaki na tina or izalaki na tina na 1939 le 9 août mokolo na joué un accident na sina lobaki na bino yango accident ya football pamba tena lingaka le seul sport qui m'intéressait c'est le football le 9 août 1939 na tongo papa lobi na ngai ete a Joseph na pokwa ifeto kutana na dekolo na ngumba wana nazali tokuya batu misatu nazali na message na kupesa na yo lukola na mibiraki aribaki ete nzambe alubi na ngai yo kuremplace ngai ndenge na mibiraki yango na bangi aribi patena kenda kuna izalaki na ngai mwadi kamoko ya ndenge mususu izalaki ekipe na ngai pamba tenga nazala capitaine ebe ekipe na ngai yango ndubo yokubeta na ekipe ya Matadi le 9 août 1939 eh bien na kanisi papa lui à 17h nakenda kujela na ngumba wana lubi ai akuyana batu misatu iya sana Lubumbashi akuyana ngana batu misatu wana na kanisa lubi ai te
akana kupesa nga kilo wana leki ngai munene na bangaki pamba tena tangi mingi mukana matata nzambe na sina ibi na sina lubaki na bino unité la secrétaire vient là-dessus kasi ndenge papa lubira kiango ngai na bandaki kulenga mais lokola football ezalaki eloko ezalaki kointeresse nga mingi nakendaki te mais à 17h tapant le 9 août 39 à 17h tapant likambo moko namoni kuna ekipe na matari egaye biso d'un but engai pende namoni mawa ngai kapitaine pamba te ngai na beta kite mokolo wana kasi namoni ndenge bati biso ya but itikala biso quelques minutes pote match eshila ngai na lobite il faut nandi mate kama wana te na like si musapiwa kapitaine na kota na kati na ya na zale kuna na extreme gauche na bwaka bali wana keka tina di corona nzetia transfer salwane directement e koti wo ngape na koi ale rotir na ngayo ebimaki na sina lubaki na binudi kamwana rotir wana ebimi ikoti na kati na zelo ngana lokuto na zelo na jungisi na sina lubaki na binudi soko na lubaki na ntre ebe tango abukani capitaine batu bakimi bakekubenga ba frère baje kuna ba frère inspecteur baje baka yakuwa biyi loko na sina jungi sango deja na kati na zero haso to na komunga automatique bien sikasika mwa tena sisi batabadile ba meme na vitana pero como con la doctora Siliki, doctor Falca, que la persona Siliki, entonces me iba a decir que se iba a tener que dar una papa sin tomar. Vemos por la de la que se le da una papa sin tomar. Tango, bakamati, manuni, rotina la dulce, ala bapuni, se le da una papa. Bambagi betul bisa bisa. Baca-baca lalu ini yang kita lakukan. Kata berapa maka begini terbaca. Bagaimana saya verbatim. Kata sang doktor adalah kemana semua kembali. Mana? Jika pasal kemana semua kembali. Ndio sana ndio baba mama baba tena kijia wana ndio sikatika wale bachira ndani ndamo na pananda isika batizo bazala ke bati shamba moko zale na la morgue bagenge tena kuna ebe la morgue ndio batu kupata bale bazala kuna wakati ngai bachinga shamba ngabo bakali kumala na bako kwa ile mambo baba mimi sawa bwana kati na mbeto na baraka bako kurumu na mwana bai banani wana kubanga batu wana bakofaka na kazi dikola baba mama mimi ya au bazana kwa mwana na ipembe isikatika bangwana kwa kwa na tarafa aliniza sababu za kuangalia mama papa jangan tuhan akan ini lagi papa balas kubana nangau mayana yang masih dulu bukan begitu kamu sudah pernah sini yang wana anak balas dan lalu kita boleh sebut ada yang bersama dari kawan lain yang wana balas papa saya berbunyi na nani beza sikasika baba aliya solo kubaga na yo ezali fodo pamba te o kindenge soit Joseph Fandi par ses frères ezali kana na bibi ebe ndi baba tango na yo papa na bibi siyo ale abetia terama na terama nazar kumara tupasa
Kasi ndenge bakangaki simawa ti baiboye alors sima ezalaka kilo kasi alibengana sotima nasali bongo naza komona lisusu te bien donc tuna lisusu la reconnaissance na bali sokola komona kamsala ndenge papa na mama zali kuwateleza vitambo te papa namulika kadamu kagana tu allez sikatikawa nabali kuanzia soko nazalaki na manto ndenge moko na nokisima nabali kusala kana sasa na yao sokola la yibaki ki mambangu soko beta ndenge abena yo sala kazi ya trainement ngawa na oka baba mena na mungu na yeye docteur bayi kwa sababu yako kutana na zale dede mwana tunarudi pale kwa msalaba na labda mwana tunapasite sasa mwana tunapasite ndio sana sana pasite yo batoto kisalama balibi tala ndio mimi mama na pako soma sana pasite Siliki alikuwa ni lazima ale baya ko ndenge kama kuna mwanamke nataka kutesili nadhani tunamtatea ya Mungu Siliki na bango ana bila mtu na mtu wana karot ale kama tunajua akasema la bope etana sema mwana anazana vraiment de la tata mputa bali zali sute ala c'est pas possible bien sûr mputa zali sute ma frère je vais batala sikawana mputa zali yo dikama mwana katukuma patite ala docteur tuniseme pas na maxi pambata sema kwa na ndio mputa zali sute bisu baby Dulu kita bisa berkomunikasi dengan susu. Bapak dan anak kita ada lagi. Baju sini ada apa apa. Kita kenal nama kita. Kita kenal nama kita. Kita kenal nama kita. Sama tu. Nama nama kita. Mana pun kita nama kita. Wana ini. Wana suara izin kita kuat solo tola. Tanzania polisi berusaha untuk baik itu salah semua. Bolo histoire. Histoire kitoko, hein? Ils sont juste sepeli. Na bisope ba technicien te découvrir, hein? Bisope to sepeli parce que ta unazalaki nenda kwa nzambe na landi matei na ndenge bapesili programme na bengi kuna na bato preso mbangu aleboke ni kulukana nwisika boye heureusement bango pe base retrouver rapidement donc journée ya lelo ezali ya esengo encore pe sortie officielle ya Faki Gabon baza na chance ba joueur pe basepeli ba sportif me ba sepeli ongala silisi nanga bo kombo tata mwa tata molimo santo amen Kimbangisme oye ya solo kozala na nzambe ezali esengo pamba te mokanda mwa nzambe molobi ete soki okolanda nzambe na solo akolakisa yo mabomba mima ye na oye bombama akobimisela yo yango toyoki te to bongisa maboko to tonda maloba ya tata songi ya nzila na ya papa fumu alongo papa de ngenda kuntima na kombo ya misato ya bule na kombo ya tata ya mwana ya molimo santo. Merci papa.
Faki tobomisa ba technicien po Faki Gabo bakota. Voilà biso banso tosili koyoka maloba ya papa Mfumolongo oyo esalemaki mukolo mwa lelo na 1939 wana azalaki na ya solo batata pe ba mama toyoki bongo tata mopesi malako ya tata molimo mosantu papa Ndrembe Nzakangani bipai wapi akundoli biso lisusu lisolo ya mokolo mwa le 8 août 1939 bipai papa Simo Kimbangu aki kokutana bongo na papa Diangenda. Papa Diangenda azalaka bongo na mabanzo ebele lolenge azalaki kokoka bongo kosimba tata yete na nzoto nzoka nde ezaki na likambo na mokolo mona mwambe ayebaki bongo na koyebisa ete bongama na koyeba bongo na kokutana na yo nzoka nde mobeko ye apesaki ete ayeba bongo na kobima te na mokolo mwa libwa apesaki bongo mibeko mitano soko simbi yango yebe te yo nde moto okoya kokombola ngai okoya koyingela bongo na ebonga na ngai nzoka nde ayebaki mpe koyebisa ete solo nayebiso ete kobima te kasi mokanda moye ye akomelaki ye alobi na ye ete koyeba bongo na koboya bitinda ya eteyelo ya yo te bakambi eteyelo esengeli bongo oyo bakotosa bango nzoka nde mobeko ya papa Simo Kimbangu ezalaki ete kobima te mobeko ya eteyelo ezalaki ete kende obeta bongo ndembo kasi soki osali yango te yebe te okoyeba bongo na kolongwa neteyelo tala bipai mpe asengi bongo maloba ya tata molimo mosantu papa Diangenda Kuntima nde ayebi bongo na kotondola biso saipi solo batata mpe bamama tozali komona bongo bokoti ya babeti ngombi bamusicien Faki nzoka nde ezali bongo bana bayoyo bayekolaki bongo miziki kuna na engumba ya Libreville na ekolo Gabon bango bazali bongo bamusicien baye kobimela awa po ete bazala bongo babeti miziki kuna na Gabon na kati ya mba ya biso na Faki Gabon solo tokoyeba bongo na kolanda lolenge kani manso mayebi bongo na kobongisama po ete na bino na biso tozala bongo banzeneneke tolanda manso na bokebi bonso penza tolanda. na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu programme na biso ya mokolo ya lelo ezali boye programme ya présentation ya Faki Libreville na Gabon ya liboso tokoyoka libondeli epai ya mama Mbalo nsima na yango tokoyoka liloba epai ya chef musique ya direction générale soki ye asilisi tokosenga na responsable ya Gabon akoya kotanga discours soki discours esili oyo kolanda etape ezali bopesi bilembo fololo pigeon pe meme soki wana esili bakosala présentation ya banzembo bakoyemba nzembo moko ya sacré na moko ya animation soki basilisi tokoyoka liloba ya directeur général soki mokonzi asilisi akosenga liloba epai ya tata mokonzi wa bule soki wana esili botondi maloba ya tata mokonzi wa bule pe libondeli mpona kopesa nguya
pe mapamboli na bana na ye. Soki ne esili tokende na photo souvenir, soki photo souvenir esili nde nzembo ya animation pe bobimi. Sans plus tarder, tosengi na mama Mbalo aleka liboso apesa libondeli. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé en ce jour. Nous voici réunis en cet instant pour la cérémonie de la présentation officielle de la fanfare kimbanguiste de Libreville, ici en Kamba. Papa, nous voici, nous tes enfants, nous ta ceinture, papa. Nous avons accepté de laisser nos familles, nos parents, nos épouses, nos enfants pour venir nous jeter à tes pieds pour d'abord te dire merci, car tout cela n'aurait pas été possible sans que toi tu ne l'aies permis. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous sommes venus ici, papa, pour plaider d'abord la cause de la fanfare Libreville en particulier et du Gabon en général. Nous sommes venus ici pour plaider la cause de l'église kimbanguiste au Gabon, mais également pour que tu puisses nous mettre ton sceau spirituel, pour que nous puissions, papa, faire ton travail comme il se doit. Nous te prions de venir vivifier notre foi, notre endurance, notre souffle pour que nous puissions continuer à faire ton travail, pour mener à bien notre mission en nation gabonaise et partout dans le monde. Sois constamment avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tokoyoka liloba ya chef musique. O kombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tozongisi merci papa na ndenge obateli biso kobanda na 2024 ti tokomi na mwa lelo 2025. Mingi ya koloba ezali te nzambe na biso. Omoni bana na yo ya fanfare Libreville na Gabon baye liboso na yo po bayo kozwa makasi kozwa elembo oyo bakende kosalela yo kuna na mboka na bango. Mosala oyo papa ezali ya pasi na bango moko, ezali pasi po kosala yango soki yo osungi bango te. Papa na kombo ya direction artistique tozo kosenga na yo nzambe na biso obatela bana na yo opesa bango makasi parce que mosala ya musique ezali pasi mingi esengaka ifo miso ezala malamu mpona komona partition, santé ezala malamu mpona souffle, et ezosenga endurance en général, ezosenga connaissance musicale ezala kati na musicien mpo kosala mosala malamu. Parce que banzembo oyo tobetaka yo tata Molimo Santo ntango opesi yango na bana yo biso bamusicien to komi yango na musique ekosenga miso emona et santé za malamu mpona kobeta yango. Et awa na nkamba Yerusalemi mosala tosalaka tongo pokwa kosanzola yo na musique soki nzoto ezali makasi te ezali pasi. Nzambe na biso yango wana topesi bana na yo oyo na maboko na yo yo moko batela bango opesa bango makasi balanda lokolo oyo bayaya na bango bazosala bazolanda mpona kosanzola yo. Papa, une fois de plus, c'est merci. Pesa bango kimia pe makasi. Tosisi bongo komba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa responsable yaka. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Lingomba na kolo na biso Yesu Kristo. Awa na se na toma na ya siki tata Simon Kimbangu. Maloba na ya biso bana na bino ba musicien ya Libreville na Gabon. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Yambo ya mason tozongisi matondi mingi epa ya tata mokonzi ya bule
pe mokonzi ya lingomba chef suprême ya fanfare kimbangiste. Na ndenge opesi biso pema ya bomoi, tokomi awa na nkamba liboso na bino. Merci mingi papa. Ya mibale, tosengi bolimbisi po tozali ya kokoka te kotelema liboso na bino pe koloba. Limbisa biso papa. Ya solo tata molimo mosantu. Ndenge esengami na banfanfare, sima ya formation koya kobimela awa na nkamba pona kozwa nguya pe makasi epai na bino. Biso Faki Libreville tobandaki musique uta na juillet 2005. 2025, ça fait 20 ans papa. Kasi lokola ezali etinda na bino. Atako pasi pe mikakatano ebele pona kokoma awa. Kasi bosungi biso na ndenge tokomi awa na nkamba. Merci Nzambe na biso. Tozali 40 musiciens à Libreville. 34 papa, 6 maman. Kas na tina ya bozwi muke toye 22. 19 papa na 6 maman. Ko représenter baninga mususu oyo batikali. Tata Molimo Santu, papa Simon Kimbangu Kiangani. Tofukami liboso na bino komi la kisa po bo pesa biso nguya makasi pe molende ya kosalela maso oyo bokotinda biso. Bosunga biso tozwa ba moyen po totunga nkamba pe tosala misala oyo bopesi na biso ya yankikewa pe tobanda komataka na Yerusalemi na mililu miso ya le 6 juin pe mililu mususu na yango tozongisi matondo mingi epai na bino. Toye maboko pamba te, toye na fololo ezali elembo ya boyokani. Ba pigeon kolakisa elembo ya kotindama. Meme elembo ya komekilisa liboso na bino banzambe na biso. Tosukisi bongo na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Discours kende fololo kende na discours Papigeon Pesa maman pe pigeon. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu awa sikoyo tokosenga présentation ya nzembo moko ya sacré na nzembo moko ya animation.
bamama tozali kolanda mundula kitoko ya bandeko na biso bauti kuna na eyamba ya Gabon na bana tozali komona ya travail ya kitoko yango wana bamilengelaki kikwete baye kobimisa session oyo awa to bana basi kozwa formation awa na nkamba yeluselemi esika epai wapi esika ezali siège ya yamba ya tata Simon Kimbangu Kiangani wana ezali komona bongo ezali bandeko na biso bauti kuna mosika peta kolongo awa tika bon basacrifice boni basali mpo koma awa mwa dekata bango bazali mpe bana ya classe mokeka bakosalaka kasi baluki moyen bamona nkamba bamwa tata Simon Kimbangu Kiangani pamba te bango bandimela ye ete nzambe na bango mwana Kongo yo lelo ozali kozela nani tokozela lisusu nani walunga wa iza batasala bandambuko wana bisengo ya Eliselemi bana Gabon baye komona elonga tata na bango tata Mokonza Bule na bango tozalona travaux Jerusalem voye Pepa ah muda maifuila ya Pepa bon mama Marie Kokolobini balandi wana ezali bongo Faki Libreville na Gabon bango nde bazali kosala animation liboso ya papa Mfumambanza mpona kopesa esengo oyo bayaki kolongola mawa le 6 juin wana tozali koyoka animation ya Faki Libreville na Gabon sortie officielle na nkamba Yerusalem ya sika Kimbangisa oye voilà nabanza mama Marie wana mondule ketoko bandeko na biso bagabone bazopesa sina ngonga oyo oyebi ke babetaki bango nde bazalaki kuna en honneur mokolo ya indépendance ya République gabonaise mokonzi ya mboka na biso bazalaki kuna ntango amoni bango amoni ke RDC se retrouve na mboka wana epesi ye honneur oyebi yango mama Marie po tozalaka na rythme moko biso nyonso voilà bato nde bamama wana nde esengo ya Yerusalemi pepa merci en tout cas yokani musala ezali penda voilà Faki Libreville to sepeli penda Faki oye oye ceinture ya papa toujours en avant coûte que coûte pour papa Yandikele merci Kolo Yoki soki bakomi 100 ndenge yozo salisa nkolo so bakomi 100 donc esengo ya nkambe ekomi na Libreville waniza esenga na biso epa na yonkolo ekokoma epa tata Molimo Santo awa sikoyo tosengi na papa directeur général deuxième adjoint apesa liloba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso tozongisi matondo mingi papa ba discours eleki awa tolandi bana na yo depuis 2005
baye kokokisa mokano lelo bautaki na Gabon na Libreville pona kokoma awa fallait kosala escale na Brazzaville batungisaki bango papa ndenge tolandi bazali 40 bamusu batikali ba possibilité papa bongisila bana yo mikolo koya baya au grand complet 40 nyoso so waye ekosala bien papa yomoko yoki zu ndenge esali papa bongisila bango bauti Libreville par Brazzaville batungisi bango na frontière baye na Brazzaville batungisi bango so na pepa po baya awa merci na osali biso oyo ezali présentation nabetaka déjà malembe présentation officielle devant yo tata molimo centre na Yerusalemi batala ndenge Yerusalemi etambulaka ba parade makambo nyonso comme ça image ya Yerusalemi yango bakomema na Gabon yango to sepeli papa obongisi libiso journée ya lelo et puis to sepeli susu journée ya lelo eza journée esengo to yoki papa diangenda ngazaki grand joueur kolo yomolo biongo eza journée esengo bana ya Gabon bazui chance Faki oye Faki Gabon oye Faki Gabon oye Faki Gabon oye beta maboko kolo ndenge tolobi to sepeli likambo na bino ate 18 ans suka nango esalamaka obongisi ta la journée moi ebandi avant bajour oyo elekaki bamalili ebelebele journée ya lelo obongisi journée kitoko bana Gabon tata molimo centre abongisi bino journée bomoni journée non papa tokoloba mingi te plaisir nde ezali plaisir nde esali mutu nyonso aza content non toza kosepela non tobetana maboko mpo tosepela yango na papa tokende mosika te plaisir nde eleki mingi tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo topesi maloba pa nkolo Kimbangismo oye Nkamba oye Faki oye Faki oye Faki oye Faki Gabon oye Faki Gabon oye Faki Gabon oye Papa Simoki Mbaonkiangani oye Papa Simoki Mbaonkiangani oye Papa Simoki Mbaonkiangani oye Kusimba Kumeka Yandikele Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Nangonga oyo tozana esengo mingi ya komona ete bandeko na biso bauti musika mboka Gabon na Libreville na kolanda likambo tata molimo santo
soki totali malamu na maloba na bango papa kisolokele papa dialunga na pe papa diangenda kotima mingi bakotuna pourquoi c'est-à-dire koloba matango nyonso papa Simon Kimbangu Kyangani yekaka potango na bango balobela kyango ete tango wana soki ekoki kozongisa tata na esika na ye banani ya liboso oyo bakozongisa tata Simon Kimbangu na esika na ye biso moko yango toza komona ezali komonana maloba ya batata fanfare na papa Diangenda ndenge alobelaki yango oyo fanfare kimbangiste ezali likambo mosusu ndenge biso moko toyebi yango bamusicien eke esika nyonso milimo ya mabe ezali nini ekokimisaka yango musique fanfare toyebi likambo yango ye moko papa Diangenda esi alobela yango esika pe mawa ezali nini ekolongolaka mawa wana musique eza boye te fanfare nde ekolongolaka biso mawa sikoyo nzembo ebeti bala na biso ya Gabon biso nyonso toleli ye nzembo na yango wana biso nyonso totelemi donc soki mpona ngonga te ndiso continue na biso kodefile wana malgré moye ebimi malile ezaka mwa moke oyo todefile malile elongo voilà nini musique yango fanfare kimbangiste ndenge ye moko papa Diangenda alobela yango te ezali fanfare moko modèle ezala na bagouvernement nyonso mwa soki fete monene babengisaka biso e fanfare ya Gabon malgré toye kobima lelo na nkamba mais avant boya gouvernement aza kobengisa bino opese nanu mukre ndengo nini aza kobengisa bango na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo kolo wa biso ezalaki mwa pasi lokola ndenge bokosalelaka biso ntango nyonso na fete ya le 1er mai oyo fete de travail na Gabon toinitiaki mpona kokɔta na babiro nyonso mpona tolakisa elongi na bino à travers la fanfare ezalaki pasi lokola boza na biso papa tozwaki nzela na ministère du travail pour toi accompagner défiler dans une société il fallait pas le cas alors tombaki que to komi le 1er mai tu défiler qui papa devant président de la République gabonaise monsieur Oligui tant mon aki biso vraiment ils ont panique ça dit ba liboso ba mona groupe ou bien fanfare bongo le liboso na ye. Alors, certains ont bayebaki yango papa sur les champs, na tribune mameko telema kotala. Alors tikaki mais ayebaki te akansaki eza oye forêt. Groupe moko ya service oye forêt basala ki poto aki vert effectivement il kaki bongo et tant to leki et après tout ça ki ba félicitations ebelé bon ba liboso ba mona biso alors ezalaki malamu papa. Vraiment, jusqu'à présent, surtout kutani kaka na ba service à côté militaire, la police, gendarmerie, bah yebia que non, ou la fanfare Kimbangi c'est vraiment ba félicitations belé qu'il y a pas na biso. Et on souvent to ye ko tira pas na bino pa bo kanisa biso po fungola biso po gouvernement yi ata la biso atia biso ka pour to apporter
kube kolakisa elongi na bino à travers la fanfare na 9 provinces ya Gabon papa. Voilà moké na zana ngona komba taper Molimo Santo. Merci papa. Ezali fierté ya tata Simon Kimbangu. Ezali fierté ya Nkamba. Eza boyete. Parce que ba Monique c'est la fanfare kimbangiste. Et origine ezali wapi? Nkamba. En Nkamba. Ingeta papa. Ils vont chercher à connaître. Oui. Encore quand ils vont voir. Vous êtes encore trop jeunes. Les petits enfants qui sont en train de jouer. Donc c'était la joie. Très bien. Bana boté les manan. Obete la bango maboko. Voyons qu'ils sont encore très jeunes sur les bancs de l'école. C'est ça? Des élèves. Talanan âge na bango, surtout oya simbi tom kuna donc oya suka kuna donc les plus jeunes. Tobetela yema boko les plus jeunes. Vous avez quel âge? 8 ans. Tu as 8 ans. Et tu joues déjà la fanfare. Oui. Tu es très fier. Oui. C'est bon. Prenez un peu votre instrument. Merci, papa. Et tu vas jouer seul un peu de jouer. Kimbangiste! 6 juin yango soki faki bazali kobeta esengo ezala makasi pamba te mawa oyo ezalaki le 6 juin ebongwanaki esengo. Voilà toyoka mwana. Essaye un peu de jouer comme est-ce qu'on joue en Kembo. Kembo, Kemata, Simo, Zetele. O Kembo, Kemata, Simo, Zetele. O Kembo, Kemata, Zetele. Félicitations, félicitations. Toyembi te. Papa. Mais tu reprends la place. Tu peux rentrer. Yango tolobi ete kembo tata Simon ozietele. Wana kombo ya tata Simon Kimbangu nde ezokende nde bisika nyonso ozietele ekena mokili mobimba. Donc, fanfare. Et si gagnons ce fanfare qui mangiste les alliés, la manifestation, il y a gouvernement. Donc, dans le monde entier, et si ka, bakobenga kabisa soki tokei. Donc, elembo wana ekomona naka. Donc, tokomona naka toujours que nous allons toujours différents. Donc, et si ka wana bofu kama na bino ndenge bozalaki e sika wana nde biso nyonso ezoko attirer biso leson moko makasi biso bandimi tata Simon Kimbangu bakotala biso na ezalili na biso comportement na biso ndenge nini ko se présenter devant batou. Nous avons toujours distingué. Distingué tout d'abord pour toi kotala et que bobangi ya tata Nzambe. Ezali boete Eza bongo papa.
Ubange tata nzambe nde ebandeli ya nini? Ya mayele. Biso nyonso to imite likambo wana ndenge batata bateyi biso po ete tokoka kolonga. Donc mpona groupe na biso ya bana ya Gabon to félicité bino bozonga lisusu nsima te et surtout bino baencadreur tozotala eke bana mike donc banda Gabon otamboli na bango na mituka. Mituka papa. Ça peut faire à peu près combien de kilomètres de Gabon jusqu'ici là? Plus de 1500, disons 1800. Parce que de la frontière jusqu'à Libreville, c'est 797 km. Et de Franceville, de la frontière jusqu'à Libreville, ça peut prendre combien? Non, de la frontière à Libreville. « 647 km de Libreville à Franceville. Non, pas 700, c'est plus. Parce que de la frontière jusqu'à Libreville, jusqu'à Brazzaville, c'est 700. Donc à peu près 1700 et floré vers 2000 km. 2000 km, papa. Par véhicule. Par véhicule, papa. C'est une pas chose facile. Soki bolingo tata nzambe tene ekoko salama. Te papa. Sa bolingo tata nzambe. Yango tosimba makasi likambo ya tata Molimo Santu ye moko ayebi ngonga nini oyo tokoka kosepela biso nyonso tozala na Kenya tozala modele na kati na Gabon kuna esi tolandaki mateyi epai ya tata Molimo Santu esi bosololaki tosololaki ngeta papa manso oyo papa alobi yango nde kosunga biso. Oui papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa na ndenge opesinga maloba. Papa responsable na biso, chef na biso, abosani détail moko. On a ngina rappelé awa. Après avoir sala défilé à première main, les 2, les 3, tokende koyamba président Fachi Beton na aéroport et c'était vraiment émouvant. Donc azaki nesengo mingi et aibisaki biso akokomisa sango wana na pa ya papa Simoki Mbangu Kiangani alobaki andimaki te akoki kokuta fanfare ou bien église kimbangiste na mboka Gabon et na ndenge toyambaki ye j'espère que ba vidéo eza na réseaux sociaux asepelaki vraiment makasi mingi et lokumu wana ezongaki epai na bino banzambe na biso. Merci na sisi bongo na kombo tata. Papa si ayambaki message yango tobetela bamosusu maboko. Ayebi ke bozali awa. Ayebi ke bozali awa. Si bokomaki. Yango mingi ya kobakisa lisusu te. Tata Nzambe asalisa po ete ndenge tolobeli yango ndenge DG adjoint alobeli yango eke bozana soki na 42 na comportement ya malamu yango ndo ekokomisa bino plus de 100 musiciens kimbangisi na kati na Gabon. Oui, papa, on va bakisa likambo. Papa, tozosenga kaka nzela ya kuya awa ezali passe. Mutu akokouta France eza na facilité po aya mboka Kinshasa kuya na Kamba. Mais biso na Gabon papa ezalaka passe makasi sur tous les plans. Yango bobongisela biso po tozala pe lokola bandeko na biso ya France. Tu décides que papa biso nyos to mati avion to kiti na Kinshasa pe to yemboka yelose pour sala musana bino pona nzela ba tracasser les aller belé papa mais merci de beaucoup monsieur éclairer amora ka toujours passe merci ngeta papa Zambia ko salis merci papa to ya babango okombo misato okombo tata mwana pe tata Molimo Santu to silisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Mokonda chikana lumbasuka. Totonda malobo ya nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana ya tata Molimo Santu. Kolo libondeli après photo souvenir.
tobondela onkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu tata Nzambe nkolo Yesu papa Simo Kimbangu to pesi bino lokumu na maye obo kosalela kabiso yango nde to pesi bino lokumu solo tozalaki bawei na butu ndenge tolalaki pongi na mawana bino te komona mokolo oyo oyo biso opesi makasi biso nde tomonani na esika oyo mingi bazalaki na mposa kasi bakangami na bamalade na kati na bambeto na bandako bamisusu bakomi na bahopito bamisusu mpe baye epai na yo na nzela ya liwa yango tozali kosenga na ntango nyonso bosalisaka biso botikaka biso te bozalaka na biso elongo biso nyonso toyebi ete tozali bikelamo na bino yango toza kosenga ntango nyonso bokoka kotambulisaka biso botikaka biso te mosala na bino ndenge esalami tikete mapamboli ezala bana na bino ndenge baye kobima bamusicien omboka Gabon tikete botambusa bango batambola na bobangi tata Molimo Santu mokili mobimba etondi na mpasi soki tozali kotala bagere bato bazali kokufa makila ya bato ezali kotanga musungi mususu azali te kaka yo tata Nzambe ekeke oyo ya mini ezali ya tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu tikete osalisa biso bitumbeko bakosila soki totali pe na este pasi eza nanu bosilisa biso pasi na este maso wana etali Yelusalemi nde totie makolo na nkamba tikete bopesa biso bososoli po ete tozala na bobangi ya yo tata Nzambe mokolo mobimba totie yango na maboko na bino bokoka kobatela biso onkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Voilà, biso banso tosilimo kolanda pe komona na miso na biso. Twende Lukyambote. Iyo batata pe bamama bandeko balandi pe batali ya radio television Kimbangiste wana nde esilisaki bongo milulu na biso solo eza esengo pambateli kamba tata Simo Kimbangu Kiangani ezali kokende bongo bipai na bipai bisika biso lokola papa dengenda apalanganisaka bongo yamba ya biso lelo loye solo batata babiso tata Molimo Santu auti koyamba bongo bana baye bauti bongo mo ekolo Gabon mingi penda na Libreville kuna bayekolaki bongo mosala bobeti ngombi bangwana eza konongo bongo miso mabino bayaki po ete baya kobima bongo na miso ya tata